awa baza koluka penza Messi ake wapi. Kende na gauche na kende na droite. Mwasi ya libala na séance ba photo kaka limwe bango. A sauté mire akei wapi portia lobi awa bimite. Luka Messi na lupango. Luka ye na ba chambre. Luka Messi par-ci par-là. Eske amati mire na bakanga muyibi oyo mwasi azemi. Oh pasi. Ye wana na simandaku na voila zo beta penza cigarette na bangi. Bazo mela bangi somo. Oh pasi. Na ba ekiri na eba ya ki fete. Messi. Oso sala nini yao? Nazo mela kaka mwa kumoko te. Non mela kumoko et puis to continuer fete. C'est là. Oh, quel son yo qui sangai bu. Yo. Pas. Likam nini? Mais tala. Pasi. Messi avandela bakazi ya masanga pena na voile bangi ya ndengo wana. Diamba ya ndengo wana mukolo nanga ya mariage. Pasi. Mais yemoka senga kito mela mwanda mbute. Azo sa non malembe. Kanga munoko na yo na sinote na gifler bambata. Yo bima na lupango. Pasi. S'il te plaît, oui bien tananga ite nazo mela kaka ta mwandambu comme ça. Kanga munoko na eta na yo anu mela diamba. E bonga zo gangela nga boye pona pasi. Ya sengi ka mela ka kumoko na ya mela ka kumoko likamu nini yango. Bino bo mela na bino basanga bisoto mela pe ya bisoto. Ezali pasi. Vraiment pasi mokolo ya libala. Oh mokolo ya libala. Et voilà Messi a meli pe moi deux coups na ye ya bangi. A koti si esprit. Ye wana zongi na kiti ya libala. Azongi na kiti ya libala. Na voile na ye. Makambango eza compliqué. Oh makambo nzambe ezalaka compliqué. Bien aimé nzambe bakimaka ete. Ato kimie wapi soka lobi ako récupérer yo kaka. Oh, j'ai fait ce que je ne veux pas ce que je fais. Makambu nazo sala nazo sepela na yango te. Kasi o naza kolingana sala nazo kokape ko sala yango te. Oh, kasi nzambe nde asunga yo. Tolobaka ezali vraiment pasi. Kasi nzambe ye moko asunga. Poki asungi te pasi na pasi. Ba disqualifier yo nenu te. Batia yo nenu mopanzi te. Oh, batia nenu point na vie na yo te. Parce que phrase ya vie na yo eza ko continuer. Batia virgule et puis toza ko continuer. Encore ye moko mokolo dance. Abina mokolo libala na zemi ya munene. Okotuna okoloba. Mais voilà, mais pourquoi? Mais parce que... Et d'ailleurs la Bible dit, d'ailleurs paix, omoni selon. Makamuso ezalaka inexplicable. Inexplicable. Yewana mwasi andumba azwi libala. Ah bao bazolela libala na église. Ba sœur na biso ya ndenge na ndenge baza kolela butu moi. Oh la grâce de Dieu. La Bible déclare il fait sa grâce à qui il veut. Nzambe soka lobi tangu na yo ekoki atozali na musala nini ya opona kaka yo. Atozali ne sika nini ya kopona kaka yo. Ma sœur continue na prière. Soki nzambe akoki kopesa une prostituée libala. À combien plus forte raison mwana na ye azako adorer ye butumoi. Oyo azako tambola na kobanga ye. Soki nzambe akoki kopesa une prostituée libala. Apesi ye pe mwana malgré prostituée apesi ye pe mwana ye wana zwizemi. Seke nzambe akoki kopesa pe yo. Soki prostituée azwi libala seke yo po kobala. Cela dépend du temps et des circonstances. Zwa kimia kolembate nzela wana ozali ko continuer. Continuer nzela na nzambe. À suivre. Oh,
Likolo basomba mituka likolo ya nani ya marraine ya prostituée. Ah, marraine a commis, marraine a prostituée, ali pe mbongo libala. Messi azangandeko. Marraine ali mbongo libala, ye moko mama, ye moko papa, ye moko noko, ye moko tata leki. Ye moko tata mwasi. Ah, makambango ya compliqué, hein? Enfin, libala eleki. Messi azongi moto. Mwasi penza ya libala. Mwasi ya libala. Ndenge nini mon ange à la mukilelo, ça va? Ok, je peux voir. Na koko za phone? Ok. Na sombeli yo phone mosusu. Phone na yo ya sika na changer yo pe sim. Promettre ngai que kobanda lelo vi na yo ya passé eleki obandi vi ya sika comme une femme mariée. Pas de diamba, pas de agene, pas de bière, pas de cigarettes. Promets-moi. Na promettre mobali nanga je t'aimerai pour toujours, je t'aime toujours, toujours aussi. Messi a sali veut, alobi plus jamais vi wana ya kala. Plus jamais vi aba kwiti, plus jamais vi aba diamba ba cigarette ba agene esili. Nandimi nazala mwasi ya libala. 9 mois plus tard. 9 mois plus tard, Messi a bota. Oh, Messi a sabota déjà. Abandi via sika bien aimé vi mutua chanjaka. La Bible déclare il y a que Dieu qui est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Mais l'homme que Dieu a appelé est appelé de changer. L'homme peut changer. Tala Messi ndenge a changé, une prostituée bo finga ka bolobaka. Tala mwasi ya libala. Madami pena madami. Oh nzambe azamala. Oh nzambe azali bolingo. Bien aimé eloko nini nzambe akoki kopesa yo te. Eloko nini nzambe akoki kosalela yo te. Soki apesi prostituée, apesi libala, apesi epe mwana, nzambe akopesa pe yo. Et voilà mobali azako voyager, azoke une mission de service na province. Aye kozwa ba bus ya ba agence wana comme ça kende province na mission de service moko ya mwa mikolo muke. Et madame aye kotika pe mobali na ye na agence. Mobali ye wana asombi pe billet. Bango wana bazozela air ya départ, mobali a voyager. Azokende boma, alobi bon d'accord. Nazwa ba biso ya agence wana kendaka boma. Ye wana pe na limete na 7e rue. Avandi pe na agence. RP ya départ ikoki. Mobali ye wana matina bus aza kokende boma. Ok, soki na komi na kobenga yo, ok? Protège-toi bien. Merci alors. Mobali ye wana bango wana bakei. Mobali akei boma. Mission de service.
il y a quelques jours et voilà Messi wana pe azonga na ndako. Mobali akei Messi wana azo conduire ko mutuka sika Messi atala boy onani Messi yo réceptionniste Nora réceptionniste ya edaka ye eza yo ça va ça va bien na sepeli komona ça fait longtemps c'est vrai c'est pas vrai baluka ukomi kitoko nabala nakoma une femme mariée oui na bana mibale yo femme mariée na bana mibale Messi nasepeli komona yo naluka yo na hotel wana te nazongaka naluka yo koma wapi ma sœur bateka hotel wana mukolo nango ateka ngo biso nyonso musala esila banda kaka musala esila nazo souffrir na ndenge moko nazata na mobali nata na musala moko te pasie siko ozokende wapi bon vi yango pe komi nango pasi na Kinshasa nalobi nazonga na Kisangani epa na biso bon moni na mbongo te kovanda wa banda ku cher bon zela muke mwana mwasi ayedaka Messi avandisaka ye na hotel ye mutu apesa ye pa ya prostituée wana mpona bavanda na ye ozwaka zwa mbongo yo zwa ata mwa 100 000 francs esunga yo na transport Messi merci nzambe apambola yo merci ça va nalingi oyebake oyo ezali suka te s'il te plaît c'est pas la fin du monde ekoleko ozwa musala mususu merci beaucoup allez omibatela malamu bon voyage réceptionniste oyo asungaka ye Messi azangaka place akolala bakisela ye mokolo moko alukeli ye camarade na ye moko alobi bokendo vanda na ye epai Messi ayekolaka baleson nyonso ne ayaki diamba ne ayaki prostituée mwana mwasi ye wana komi mpe koconduire vi yango eza komplike makambo ya nzambe makambo yango ya nzambe ezala nango kaka bongo mwana mwasi abi Nora peye wana amonaka Messi azongi mais Nora zela na moni eza idea malamu te ozonga mboka pona nini te oya epa na ngai ya kovanda na ndako na ngai ko komsa na kolukelo musala na ya vanda na ndako no s'il te plaît j'insiste merci yo po lukelaka ngai esika ya kovanda ovandisaka ngai yaka tokende na ndako na ngai Messi azwi ye oui c'est bien aimé kozala na molinga malamu ezali bozwi na tango ya pasi bayemba na banzembo Pasteur Atom salobi kozala na moninga malamu ezali bozwi na tango ya pasi chéri na ye wana pe auti mission de service azongi Messi avandisa mwana mwasi wana na ndako alobi ya kovande pa na nga na kopesa yo musala comme ça osalaka okoma pe utile papa ye wana azongi la vie continue mwana mwasi azwi pe esika ya kovanda kosunga baninga bana misatu nzambe na bomoi Messi akoma pe madame na bana misato 3 enfants chérie s'il te plaît oyo camarade na ngai Nora oyo mobali na ngai merci monsieur bienvenue merci bienvenue ça va nako expliquer yo après d'accord allez venez racontez-moi toutes vos histoires mwana mwasi andimi te Messi azwa libala madame na bana misato nzamba malamu nzamba bien eza likambo tour à tour ba photo ya libala
En tout cas fallait na yebisa yo avant na ya na ye na ndako me limbisanga en tout cas na yebisaki yo te parce que na lingaki te azonga na mboka po oui ça va. Ouais, eza likamba mabe te kosunga moninga na yo oyo asalisaka yo mpe na ntango ya pasi. Seulement kaka ke na esalingelaki nazala informé, ça va. Nalobi ça va. Oyebi Bible elobi na biso soutenez-vous les uns aux autres. Ndenga sungaka yo yo po osungi ye. C'est une bonne fille. Mwana mwasi wana edanga na ndenge moko. Non, non, non. Yango tanga lobaki azonga mboka, ça m'a vraiment touché. Nalobi na pese place à kovanda. Le temps to lukela epe musala akendo sala. Ok, je crois musala ekozala problème ta. Bango wana bayokani bavandisa ye na ndako. Mwana mwasi pe ye wana komi kosokipe na bana. Chaque tongo azako aprete bango pona bakende école. Azako aprete bana malamu, akomi kosokipe vraiment na bana. Et bana ba mesani na ye, bana ba s'attacher na ye penza. Oh makambo na nzambe. Bien aimé kozanga katena kosunga batu. Soki opportunité zali ya kosunga ndeko sunga. Soki opportunité zali ya kosala malamu na ndeko moko songolo. Sala yango. Nayebi ke mokili ekomi mabe. Soki nakabeli mbongo. Kindoki. Boye. Nayebi ke ba réalité ekomi mingi. Bato ba science. Bato ba nganga. Kasi tobosana te. La Bible déclare soutenez-vous les uns aux autres. Et la Bible déclare dans les livres des Actes, il y a plus de bonheur. De donner qu'à recevoir. Bomengo tope malamu ezali nakopesa ke nakozwa. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Ce qui possibilité ezali sunga. Sunga. Kolanda te oyo batu balobaka. Ye wana sungaka Messi. Tango azalaka kosala na hotel comme réceptionniste. Tala lelo yepe azui. Esika ya kovanda. Ezali malamu. Semence tient na mabele et kopolate. Oui, c'est vrai. Nguba kokalinga e botakate. Soki okoni nguba kokalinga e botakate. Kasi soko pesi yango nzambe kobota. Soko loni nguba okalinga na église kobota. Yaka kopesa ngo na nzambe, nzambe akopambola yo. Mwana mwasi asukwami nzambe na bomo. Na silisi na musala nazala kosala, merci. Est-ce que nettoyer cuisine, d'accord? Sikoyo bana esengeli kozwa bango na école, non? Ouais, si. Mwana mwasi asukwami, akomi kolata, akomi bien. Yango bana bakangama na ye makasi. Mesani na ebo. C'est une bonne fille. En tout cas, yondengo kumi sakae. Ok. Bangoana, c'est une famille merveilleuse. Un couple modèle. Un foyer formidable. Et Bangoana pe bazako lia. Bangoana bazako mela. La vie évolue très bien. Ndeko mobile asala kishwa ya malamu. Na ebandeli shwa yango ça paraissait comme si eza malamu te. Kote ope tantine na bana. Tantina mesani na bana makasi. Tantina mesani na bana. Bana penza donc ba yambie na motema mobimba. Ba kotisie na motema. Et la vie évolue. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Kosunga mutu. Tozali koloba likambu ya semence. Semence ezali malamu. Sunga epi moninga kosunga yo un jour. Ndeko mwasi ye wana na chambre. Batie ye vraiment à l'aise. Ye wana ozokanisa nini lisusu. Na moni oza vraiment occupé, trop occupé.
ezali likambo ya jeu tango ojouer malamu nalobi yo nde moto esengeli yo za l'acteur principal parce que ezali likambo ya investissement hein? Ezali likambo ya koyeba investissement. Oui, nayebi olobaka yango chaque fois. Oui, oui, eza kaka pona problème ya CVT. Obi te keza musala makasi. Eza musala makasi nalobi te ke na okoka yango te. Oyo camarade ya mwasi na yo aza bien? Non. Aza bien, oyebi à chaque fois otuna nga likambo na répondaka yo. Azo vanda na biso parce que pour le moment aza na place te ya kovanda. C'est une bonne femme. Nayebi te bana ba mesani na ye makasi bakangami na ata kutu ngai na uti musala na ye bana bazokipe lisusu ngai te. Ouais, ezali bien. Eza bien en tout cas komesana na mutu boya kota na famille na bino, c'est vraiment intéressant. C'est là. Nangaki na ebisa yo mais na ebite eske okokoka kolukela ye musala nangaki na pesa yo un peu demande wana. So koko trouver musala na agence na bino. Po aza na besoin musala. OK, il y a pas de problème na ko sala quelque chose. Non, sala quelque chose. Et bangwana babandi pe kolukela ye musala. Balobi avanda kaka na ndako asoki para na bana. Mais kozala pe malamu tolukela ye musala abeti pe kope pa ya camarade na ye. Alobi na agence na bino si ya moyen ozwelanga ye na musala comme ça akoma pe utile. Ndeko mobali ye wana madame abimaki ye wana bosani dossier moko abosani un document à la maison. Rapidement, ye wana retrouvé yango azongi na musala. Kuna pe mvula eza kobeta. Autaki kotika bana na classe mvula moyete. Nora poli mvula. Mais c'est là. Où tu es pu bonasser mbula bo? Naeba kiteke mbulo ekosi la siko na bimika kana lobi na zonga. Moi sinanga kepi. Alobi akei epa ya médecin azo kabiente. Nga na wito tika bana na classe. OK, kota na katika sio s'échanger au poli mvula makasi bonde. Malili, merci. Ndeko mobali likambu nini boye. Oh, ezali pasi ndeko mobali ezali pasi kasi nzambe ye moko asunga biso. Ndeko mobali akomi kobima na mwana mwasi oyo na chambre na ye. Oh nzambe, oh mibali na kati ya chambre na ye, na kati ya ndaku na ye mwasi abimi ye wana kotisi fille oyo akotisi Nora na chambre. Oh, complice ali baby ya vina yo. Ndeko mobali complice ali baby ya vina yo. Mwana mwasi ya bato avandaki kimia oye ko luka ba problème. Tala pendenga vandi lokola mwana mbote mwana malamu ayebi eloko te. Zabulu satanico démoniaco diabolique impoli mal poli impossible irrécupérable. Avandi pe lokola mutu malamu. Ah, je vois. OK, bo mema ba sac na bino na chambre kuna. Mwana mwasi pe ayebi te, sa femme ayebi eloko te. Or ya wuti déjà kosala buzobologie. Na zongela ki farde moko na ndako awa et puis na vandi na lobi na zela yo. OK, ça va zela comme ça ba servir au lia. Ah pasi nazonga na bureau rapidement. Ah ndeko mobali complice ya libebi ya vina yo ezali yo moko. Zabulu makambo uti ko sala face mususu la kisi mwasi face A face B pe mususu. Awa pe komi bazela kayeka na couloir. Il a téléchangé. Mwana mwasi ya bato azalaki na makanisi mususu te ya mabe.
Oh pasi mwasi atikali na likolo na étage ye awa komi ko contrôler on dirait balatisaki ye cravate yango bien te yo nde moto oyebi kolatisa ye. Oh mawa mwasi na likolo ayebi te makambo nini eza koleka. Yo pe bapesi yo esika ya kovanda ata kutu ndeko mobali yango moto abandaki ye moko afungoli porte. Nora kanisa epai outi kanisa epai bazwi yo na agence olingo zonga mboka. Oh ezali pasi ezali vraiment pasi. Yo n'a pas bimi lokola mutu malamu. Excuse-moi patron. Excuse-moi. Na ebiso likambo moko. Likambo nini? Na ozotala tala nini? Kanti ba omona bino loba? Na lingi na loba kaka mema malamu, conduire malamu na musala epi naza na zemi. Bebio naza na zemi. Mwana mubali atoki matoye ye milai zole komi munene. Bebio aza na zemi. Nora yo wana vandi na zotia ba verni na ye na simandako. Nora na zo benga yo ya de cela 10 minutes on dirait zo yo kata. O bengi ngai. Oh kolobate ko yo kite. Problème eza? Yebisanga soki likambo ezali. Nora, qu'est-ce qu'il y a? Il fallait que nous soyons dans la classe. C'était à la heure de commis, 12h30. Nora, c'est qui est nous? Na que nous sommes dans la classe, le kola mwana musala ou bien le kola nani na yo? Nzambe ou commis à balangage. Ok. Na kokendo zabana te. Et commis à ba réponse. Madame azo comprendre te. Ou kaka Nora o. Nazo comprendre yo te. Nazo comprendre yo te. Il a connu nos ba malembe na lobi malembe. Soka répondre yo mabe malembe. Malembe. O ezambala liboso te ya mankenga respect. Nazo reprocher yo, il a connu nyozo kote la ye. Ibandi ndenge nini azoloba na ngada ba manque ya respect na be kara langage. Na ebite eloko nini ozolobela par respect. Olingi na sala nini? Na fukamela yo. Na fukamate, na sa genuité, na adoré yo. Yango nde respect. Étant en tant que kinga ina adoré yo. Kanga tika boy. Eloko nini? Nora boti ma papou. Olingo beta mbata wapi na gauche bien à droite. Betanga inga yo en face na yo. Betanga yi. Lokola mwana musala. Tala yo, oza na chance. Oza na chance. Meka. Kaka yo. Nora. Ngai nde na mema yo na kati ya ndako yo. Alors, lokolo memanga na kati ya ndako, il faut na koma mwana musala na yo ou bien esclave na yo, na fukamela yo. Na lobi keba, makambo échangé. Désormais tu n'as plus droit à koloba na ngai n'importe comment te. Oyo kingai. Na lobi sengeli to se respecter biso na biso. Pesanga respect nga pe na pesa yo respect. Nzambe na bomo. Messi azo comprendre te. Mobali asa comprendre tout. Azui kaka ki diplôme ki nini na yo wana. Messi a comprendre te. Nora lobi ngai na yo. Respect mutuel. Opesi nga respect nga pe na pesi yo respect. Ye wana sokoli sani na ya uti kolia. Na cuisine a sokoli sani na ye. Messi pe comme d'habitude. Basilisi kolia. Yango honoraire. Comme ça,
o bakisa yango sala yango mbala moko. Nini? Nani asala yango? Lokola mwana musala? Nazo comprendre yote. Nalobi mutu na mutu soka lié na sani na ya sukola sani na ye, hein? Oyoki ngai oyo nalobi. Banda lelo na ndako oyo. Mutu na mutu akosokola sani na ye oyo ya lieli. Un point trait. Gloria. Oza normal? Te yonde mutu komi liboma na boli. A cause ya oyo na uti koloba na yo, yonde komi liboma. Nora o, soki Gloria o, soki Nora o, soki pe Noel o, soki pe Noel ki nini o. Pasi. Oh, pasi. Mwana mwasi a boti ma papu. Nora. En tout cas, nazoe bate pa inini ngai na sala ki yo mabe. Est-ce que ngai na sala ki yo mabe quelque part? Okoki ko limbisa nga to bongisa to zwa solution. Hein? Yango na ye na solola na yo face à face. Na likambu nini o ngai na sala ya mabe? Na lingi te to zala na ba conflit boye. Oui. Conflit? Conflit à nini? Toza na biso na conflit te na problème pe akoloba na yo te. Ce qui problème ezali tolinga ki to bongisa na biso. Problème ezate. Problème ezaka ya respect mutuel. Eh, nzambeo. Mwana mwasi aboti mapapu te. Aboti mapapu. Yango nde makambo ezoleka na ndako. Et puis mobali nanga azosala eloko te na makambo nyonso na ba comportement. Nayebi te. Yango nde na bengi yo awa. Po yo ndo zali meilleur ami na ye. Meka kosolola na ye. En tant que meilleur ami na ye. Omoni. Mobali na yo a changé vraiment. Ayo kaka lisusu ba conseil na nga te. Meka kosolola na ye nenu. S'il te plaît, yonde na ebi oza kaka yo moko ayokelaka. Camarade peut constater que Muninga a changé. Nakomeka. Kasi na lingi yo sala. Esengeli ozala heureuse. Et loko moko ekomisa yo tristete. S'il te plaît, gardez foyer na yo malamu. Kofongola ba porte te yango. Na ebite abimaki kaka depuis mobile abimi ake musala ye pe abimi. Ok. S'il te plaît, fais quelque chose s'il te plaît. Sois calme et heureuse. Merci beaucoup. Merci en tout cas Nandengoye. Toko sala quelque chose pour nana solo la na ye. Toko meka koloba na ye yo pe mekanga pe na meka koloba na ye. Nora changé penza. Oh, Ndeni, Jude. Ndeni bien, Mikolo? Ouais, ça va. Vanda na ngai to solo là. Ezana likambu moko très important na linga kito solo là. Très important likambu ngoni. Ezali problème ya no raté, azo manquer moi sino respect puis zo sale le côté. Non, s'il te plaît, azana chambre. Na préféré ya comme ça lo balikambu ngo ezani. Moi sina yo ayebi singa ndenge nini camarade na ya changé comportement na ndako. Et puis yo en tant que responsable zo zo solution te. Nazo comprendre yo te. O comprendre malamu. Ko ça la semblant te. Makambu nini ezoleka oyebi yango. Omoni master. Ngana yo toza ba ami depuis longtemps. Et ko ça la penza mabe de ma part ceux qui n'a assisté yo te na tango yo za na problème. Famille oyo yo zali ko sacrifier aux olingi o négliger s'il te plaît eza ya yo. Nani a négligé yango eza yo. Eh ou nazo comprendre te pona nini yo zo part na ye pourquoi zo côté la ye nazo côté la ye te. Eh parce que le problème est que nazo lobari likamundenge zali okoko monela ete. Eh olingi na benga na ye na ndako oyo à cause ya ba rapport na yo yango ndo sengeli yo sala. Parce que koko tika te famille na yo panzana à cause ya mutu mususu. S'il faut ko benga na yo bengani. Oui, ngape na linga bima na ndako. Bimisa na ndako.
akobima te po asali mabe te, asali eloko ya mabe te oyo nga na kokobimisa ye na ndako. S'il te plaît, ozoloba boye mpo na nini? Naloba nini na nini? Yo yaki na ye, alors soki oyaki na ye fo wana droit kobenga na ye, bana bamesani na ye na kokobimisa boye te. Abimi Nzambe, madame Iko chéri, Nzambe oya polele ya visa ndenge nini, ça va bien. Nzambe obosani esengelaki to bima non pona kende consultation pa ya médecin. Oui, na bosanaki rendez-vous pa ya médecin, fallait na banda sepen non, na banda consultation prénatale, na banda kilo. Kanga makambu, s'il te plaît arrêtez. Oh nini buzoba bungi bosalela ngai. Malembe. Buzobo bengi buzoba eza nini? Pona za mwasi lokola yo. Nzambe o ya vis-à-vis. Ok, ça va. Kendo zelanga na likolo nazoya. Oui. Na posa na yo yaka to kende. Bazongi na bango na likolo. Boyoki. Fala banda sepen. Abanda consultation prénatale. Nzambe. Messi mawa. Messi pasi. Mwana mwasi oyo azwi décision ya koabandone vi na ye ya kala. Azwa décision ya kotika vi ya kala. Akomi mwana malamu baye komonela ye na kati ya ndako. Kaka na camarade ya pese sika ya kovanda. Camarade kaka oyo ya lokoti na nzela ye na ye na ndako. Mwana mwasi oyo alobi non, ça c'est pas vrai. Mwasi ya libala na bana misatu. Mobali akei kotia camarade na ye zemi na kati ya ndako. Ezali pasi. Ezali pasi. Madame ye wanako. Bango wana bauti pe rendez-vous à médecin. Rendez-vous à médecin bango wana. Messi alobi bozela. Botelema wana na lobi. Botelema wana bolibo monelanga. Na lobi yo. Bino bolingi bozongisa milimo na ngai ya kala. Na lobi bolingi bozongisa milimo na ngai ya kala. Ngai zoba na bino na talaka bino na ndako oyo bosalela bino ki Romeo na Juliette awa. Nzambe. Messi apasolela bango milangi akotiseli bango esprit. Bolingi bomonela ngai ngande yuma na bino boya lisusu kosala ba film na miso na ngana tala bino série télévisée kaka te boya na tala bino ko. Na yo pe mutu Nzambe o sauf ki pe na lingala moto na moto akima na Kikongo konso muntu nzila diandi. Ezali pasi. Boya lisusu apona vandi kimi olingo monela ngai olingo zongisela ngai buzobe esprit na ngai akala na lupango mobali na ngai na tika mobali na ngai yo sakana kana na kati ndako na ngai na lobi boya na ko zongi yo zela na melela odiamba comme soko yebanga malamu ngai nazalaka Messi pasoli milangi pasoleli bango nazo zela bino awa lelo bokutana na ngai trop c'est trop Messi oyo wapi bozo sakana na Messi oyo wapi Nzamba ko pinir bino nakolakisa bino oyo nga nazali naolakisa bino na oboma mutu na lupango Nzambe nani fongola portail bokima ki bozongi boko tata azali oya azana ndako awito benga intervention abike mutu na yo kelaka ye wana azana ndako azali kota patron sale lo côté azate bokomo banga lupango ya yo moko komo banga bosakanaka mwana mwasi akomaki bien mwana mwasi atiki vi wana ya kala ndeko mobali ba esprit nini olingo zongisela ye na mutu ezali sale lo côté bokota ezali pasi yo leka liboso baboma liboso yo te yo leka liboso yo mukolo ndakuti Nzambe. Nzambe. Nalobi ya kanga nazalia wa kosala eloko te. Keba Messi ko yana milangi mbalo ya kobima na 4 bouteilles wa kopanzela bino milangi yao. Messi wana fongoli porte atalabu. Messi likambo nini? Mawa. Ezali voma pasi.
Keba. Hey. Ah, Messi afukami. Ah, mobali na ngai limbisa ngai. Limbisa ngai mobali na ngai. Naza fierté na makambo na uti kosala. Nasepeli nango te. Nazala kobanga na perdre yo. Yango moni na réagir bongo. Nazali orpheline. Nayebi papa na nga te. Nayebi mama te. Yo ndeza famille na ngai nyonso. S'il te plaît, limbisa ngai. Nora, pardon. S'il te plaît, tikelanga mobali oyo, pardon. Naza kaka na ye, na mutu mususu te. Yende akoma famille na nga. Ndako ekomande famille na ngai. Pardon ko botola ngai ye te. So botoli ngai ye vi na ngai suki. Pardon na bana misato yo. Nora, pardon chérie. Aka. Mon amour, reviens s'il te plaît. Merci. Yo bengani nga na kati ya lopango na ngai. C'est vrai? Obengani ngai na kati ya lopango na ngai moko? Désolé limbisa ngai, pardon. S'il te plaît, master. S'il te plaît, calme-toi. Koloba na ngate na kita. Yo ebi makambo mona mosi asali. Apasoleli ngai milangi awa na kati ya lopango abengana nga. S'il te plaît, na ye poto bongisa. Bosana makambo ya sali réaction ya sali. Yo tala makambo nini yo sali po yondo bandi makambo wana. Wana eza passé? Wana eza passé? Na bosana. Nalobi yo kanga ye. Nalobi kanga munoko na yo. Situation est commis déjà mabe, s'il te plaît. Ezali mabe yende komi sango mabe. Yi komi trop tard. Tela makambo asali ngai na balabala yo na quartier oyo bamona nga mukolo lupango nazo kima lokola muyibi na balabala. Non, ça va. Na yeto résoudre problème oyo. Nalobi ko résoudre problème ezali abima na lupango. Nalobi libala oyo suki awa. Libala oyo sili lelo na lingi na nga lisusu te. Pardon. Nalobi yo bengani nga. Merci kolobelo kote ezala kimia. Nalobi soki kaka yo te na ngai na panzi pie mutu ndenge ya panzi nga na akimisi nga na milangi. Yango. Nalobi yo yebinga malamu. Yebinga malamu na mutu akimia. Yango na yeto luka kimia. Na yeto luka kimia tozwa solution lokola mobali ya ndako responsable. S'il te plaît, bosana makambo wana ewuti koleka. Nalobi libala oyo esili na lingi na ngai liso libala oyo te. Ubenga na ye bongo bana. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Bana nanga bazali bana nanga ba utikala awa. Ya bimakende kaka ndenga za wana. S'il te plaît, koko sala boete mon ami. Ko benga na ye a wilingolo banini. O détruire vie na ye, bana ba utikala nanani. Yo kanga ipo na mbala suka. Nalobi na lingi komona ye pembeni na ngai te. Na kovanda lisu na ndako na ye te. Na lingi na mona présence na ye na kati ya lupango otezo yenga yenga. Zwa ye binisa ye libande ya lupango akende place mususu. Akende. Soka lingi bana azwa bana na ye bakende. Ah pasi. Mobali na ngai. Pardon. Nalobi na roboma mwana mwasi na ko boma ye na ko bimise makila. Na ko tangisa ye michopo sikoyo. Balobi ba boyo libale sili bima kende te. Nalobi kota na chambre kanga biloko na ye ya kotela ye libanda bima. Aozonga liso na ndako te. Ça va, nakosala, na osala makambo oyo lobi. Mobali nanga pona nino se décider o traiter ngai boye. O traiter ngai boye. Ko benga na ngai boye te, pardon. Ai. Bango wana bakoti na ndako. Gloria Nora, soki noeli, soki no nani makambo sali eza malamu te, eza malamu te. Osalinga mabe, mabe, mabe. Muto ayene na ndako abotoli ye libala. Muto ya ye na ndako ye wana abotoli ye libala. Ye wana sali eba aventure. Ezali penza pasi mingi. Ezali penza pasi. Kasi nzambe ye moko asunga. Messi ye wana akei. Atiki lopango oyo. Bana batikali bango moko. Mama na bango akei. Bakomi ko vivre na mama mususu. Yepe zemit. Boya bokita wa bokita nenwa. Boya wa. Daniel. Nzambe na ngai. Allez, bofukama.
bofukama mulongo bino nyonso nalobi bofukama bosala mulongo bino nyonso bofukama bosala ni fukama nana permettre bampuku oyo misatu biloko badeshe oyo basakana na veranda na ngai Yes,